très élogieux. Très, Très élogieux. Et aujourd'hui, nous sommes bénis de l'avoir ici dans l'armée de victoire. Il a plusieurs casquettes. Il est pasteur, musicien. Il fait partie de nos plus belles voix masculines de la RDC. Il est écrivain. Donc c'est vraiment une bénédiction. Lorsqu'on entend des Yeswazali Awa, on pense à lui. Il y a tellement de chansons. Je disais à maman dans la voiture, il faut que tu apprennes toutes ces chansons-là. Lorsqu'on entend Nabimi Molongi, on pense à lui. Lorsqu'on entend Omérité, on pense à lui. Et aujourd'hui, Dieu l'a pris de loin pour venir nous bénir ici dans le Pasteur Moïse Mbie. Pendant qu'il est en train d'avancer, est-ce que l'église de Dieu peut faire un tonnerre d'applaudissements? Non, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien. Fais-le encore bien, encore. Que le Seigneur vous bénisse partout d'être connecté sur MDG TV Mafuta. Moi, c'est la grande dame. Je suis très heureuse de vous revoir encore une fois plus aujourd'hui pour vous donner des nouvelles. Hein. Comme d'habitude, vous savez que nous sommes là plus pour des nouvelles, des news, comme l'on dit, et des conseils. Pourquoi je commence cette émission en français? D'habitude, nous faisons nos émissions en lingala parce qu'on est congolais et c'est plus les Congos. Nous parlons plus du Congo. Et là, il s'agit du pasteur Moïse qui est suivi monde entier. Il est suivi partout dans le monde et il est francophone. Et ses émissions ou encore ses prédications, ses vidéos sont plus en français, ce qui fait qu'il a plusieurs followers et de partout dans le monde qui sont francophones. Donc les Lingala, et peut-être ces gens auront du mal à comprendre. Donc je vais juste introduire. Et je vais chuter en lingala, bien sûr. Je vais juste introduire en français et chuter en lingala. De quoi il s'agit? Il s'agit de pasteur Moïse Mbie en couple avec la sœur Grace Amy Coutinho. Qui est Grace Amy Coutinho? Et permettez-moi, excusez-moi, pardon, je vais pouvoir rectifier. Et c'est, comme on dit, des spéculations, voilà, c'est ce qui s'est dit, hein? C'est ce qui s'est dit, c'est pas, nous ne confirmons pas ou encore affirmons, mais juste on a entendu parler et on a vu des émissions ou encore des vidéos de gens sur TikTok partout et sur YouTube, des émissions qui se font en disant que le pasteur est en couple avec notre bien-aimée ou encore l'autre pasteur, parce qu'elle est pasteur, hein? Cette demoiselle que vous voyez, très jeune, elle est pasteur. Grace Amy Coutinho, que j'aime bien, et qui sera en couple avec le pasteur Moïse Mbie. Oui, Grace Amy Coutinho est pasteur, c'est la fille des couple Coutinho. Ceux qui sont du Congo connaissent, savent. Pour ceux qui ne connaissent pas le couple Coutinho, pasteur, et comment il s'appelle? Le bishop Coutinho Ferdinand et Fernando, voilà, Fernando est un Congolais, un homme de Dieu qui a un nom, qui se fait un nom, et sa femme aussi, parce que sa femme aussi est pasteur, elle est servante de Dieu, une femme forte et qui a soutenu vraiment son mari dans des tas de faiblesses, et bon, plein de trucs, plein d'histoires qu'on n'a pas besoin de parler. Et voilà, un peu de mots par rapport au couple Coutinho et leur fille qui est Grace, c'est elle qui actuellement, comme on vient d'apprendre, qui est en couple, qui serait en couple avec le pasteur Moïse Mbie. Et c'est ça la nouvelle. Et si la chose est vraie, ou encore cela est vrai, personnellement, moi je le souhaite tout le bonheur du monde. Hein. Ça m'a fait plaisir déjà.
et d'entendre ça. Et puis, personnellement, en tout cas, je les souhaite de bonnes choses. Ils ont tout mon soutien si c'est là ainsi. Et je souhaiterais même que cela soit ainsi. Hein. Mbi est célibataire et Grâce n'est pas non plus mariée. Ça ferait vraiment un beau couple. Que Dieu leur bénisse. Et en un mot en français, c'est ce que je peux dire. Hein. Donc, abonnez-vous massivement et partagez, faites leur diffusion. Et voici l'extrait de notre sœur Grâce, pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle est là. Et Grâce Coutinho et Grâce Amy, voilà. Sa maman, c'est Amy Coutinho, maman Amy Coutinho, et elle, c'est Grâce Amy. Grâce Amy Coutinho, et on vous aimait, pardon, et un extrait de... C'est pas une prédication, en fait. Le pasteur Moïse est passé prêcher chez eux, et c'était elle qui l'a introduit, voilà. Donc, elle était, je crois, dans la modération, et c'est elle qui aurait introduit Mbié, et Moïse Mbié, et pour la prédication. Elle est là, donc vous allez suivre la courte vidéo, et puis, bien que la vidéo est un peu floue, hein, désolé, mais sinon, quand même, c'est visible, hein? Ah oui, c'est ça. Et pour continuer en lingala bandeko babolingo nzamba mona papa mbolela bino moi c'est la grande dame ka ndenge boyebi na cadre ya actualité pe kopanza sango lisolo eza nini bandeko lisolo eza nini basongi tozwi ba youtuber ba chroni mama bazwi. Il s'agit ya pasteur Moïse Mbiye o balobi ke aza en couple nande on a biso Grâce Amy Coutinho. Bogo go close the door darling. Please go close the door. Na Grâce Amy Coutinho. Grâce à Zali, moi na pasteur couple Coutinho, pasteur Coutinho Fernando. Close. Na moi si na maman Amy Coutinho to bango. Close properly. Maman est une femme forte et va soutenir mobile na pendant ta faiblesse to pasteur Coutinho kota boloko pour la mambo Congo pendant presque 10 ans. Abima et puis santé comme maman ndenge et maman Amy moto avandisa ministère à Simba Masolo. Mwana na bango Grâce Amy tant papa koti boloko azali vraiment mwana moke makasi et aye kokola tellement lingema mbanza mbing je crois na ba 17 ans ouais ba ko consacré pasteur je crois il avait 16 ou 17 ans ba consacré et aujourd'hui Grâce doit avoir plus ou moins 25 ans nayebi penza exactement âge na été mais mbula o akoza nango yangwana elle doit avoir plus ou moins 25 ans soka leki moke akoza na ba 26 ans ou 27 ans pas plus. Ce qui pèse dans c'est cause à 24 ans. Donc, âge à peu près, estimation est dans les 25 ans. Alors, les solos otambola et zobetamake, yena Moïse Mbiye baza en couple. Et là, on y a l'obisi batu. Et là, l'obisi batu est parce que Moïse a une église na bango ateyaki et yé a introduit qui est une modératrice à introduire celle moi beloge bien to chelibino moi morceau juste pour bomona. Non seulement ça, il y a na Moïse Mbiye batu bayebi ya na Mbiye lidi oazala penza proche na ye do na bande onyoso Mbiye ndeko ne pendo ba betaka kati na ndenge osakana te za lidi batu tu bayebi. Donc Lydie a publié une photo ya Moïse Mbiye na Grâce. Voilà, et là, l'obisi va tout plus c'est un parce que quand même, hein, de vous et moi, tant que tu as songi oui, mais songi on perd moi, rappelle na tinate. Il y a un songi monsieur César qui non, ah, bazo, le barapo balo, ba ou encore ba créer, topé basali, car basali. Moi, personnellement, ta na moni ba youtuber, na moni de romo sala les émission à bien ba oh, ba problématique oh, ba ke luka matière ta ba ke ko kangisa ba to ko sangisa ba to ba comme ça ba en couple, ka po bazangi ma ko na YouTube. Nzobande eza ba rumeur ya onde kwa tie et tellement la linga ko tie eloko te poka moto tie j'aime plus moi source ezala moi cause moko ezala nde na meki pe ko sala moi ba recherche nde na moni pe ba orabi o pena matière ko matière penza ya bio et ça lui coûte déjà plus de 48 heures donc on en retard na kamo ndenge nini de selon obetami na retard boy donc et yokani penza te. Ouais, parce que na ba vidéo on a na uti ko mona na TikTok, mususu c'est déjà ba 2 jours. Ba 2 jours o batu ba lobela ngo que non, pasteur Moïse Mbiye yaza en couple na ndeko na biso Grâce
Et moi ba vidéo moi belé donc preuve ceux qui muta au chat embe so obeti tour na TikTok obeti yango o luki o mona ebimisela o pas mal ya ba image sur cette affaire. Et Moïse Mbi en couple avec Grace Semi Coutinho, Mabeto Malamu. Moi je dirais kitoko makasi, kitoko makasi, kitoko. Ya momo ana mwasi te toyebi, ya na moya kosamba te. Mutu nyonso azala na passé, bato bakoloba te kutu bazala na mwasi ya balaka eza problème te. Eza problème te. Et actuellement aza marié te toyebi. Grace Semi abalata te mwana bato abota pe atate. Et abala te abota te toyebi période mo ba spéculation ezalaka nga moko pe na salela ngo émission, c'était l'année passée. Émission liboso na sa na chaîne nanga o ebeta 1000 vies. Émission à Grace Semi Coutinho na Joël Francis. YouTube, on a ma histoire, ma parcours, na ba misalo to sala. Nsambe nkolo sunga biso. Bat ba osaba mambo malonga. Ne balanda mate bato ba yarda buzoba. Bandeko émission liboso na sala esala 1000 vies. Eza émission à Grace Coutinho na Joël. Malheureusement na sala on a linga la bikolo belle batalaga parce qu'il s'agit de Joël. Prophète Joël Francis, pour votre information, Aza tellement suivi dans mon kilo mobimba que étant mon image wana bat bazaki intéressé. Mais malheureusement baton bazaki déçu parce que émission on a sala on a lingala nde loko inspirant na lobaki OK à chaque fois on sala ba émission ba to minene ou encore ba passer na biso to bandeko to yebi balanda ma un peu partout dans le monde entier oyo baza plus na caractère francophone francophonie je sais pas et o balobaka plus ba français na ba émission na ba matin na ba nini na banda néanmoins ko sala ta moins introduction en français pour et permettre bandeko na biso pour une bonne compréhension. C'est vrai le ba Hans Lozolo le français n'est pas notre bouche donc français mon na biso te et moi bankoko so cause les problème te l'essentiel message est l'état et nde lo motivanga et poussanga donc raison pour laquelle bomoni na ebande la vidéo oyo to sali moi intro en français juste pour na ko chaper bandeko à l'aise ouais parce que toi biso nyonso bandeko tant eza fierté ya ba congolais tant bazo sepela na ba icône ou encore bandeko na biso ba congolo ba osa mosala oyo ko honorer Congo eza fierté na biso donc to cha bango laisse to sepelisa bango tant to sala ba émission na français et ça que bango balanda et ko sala malamu mingi. Et revenons à notre poisson. On a moi ba détail mike na banda ko loba kitoko to malamu couple ya Moïse Mbi na Grace ngana monyango eza kitoko makasi et na bato mususu balobi ke Grace Mbi Grace pardon prophétie prophétie en tout cas so eza bongo penza ndama zo loko monga personnellement na on sepela makasi grâce à balate Moïse abalate so bako balana na bango ozale sengo mingi et ozala vraiment sengo mingi. Personnellement na linga Grace na linga pe Moïse oui na linga Grace na linga Moïse so babalani ozala bien ezala bien bato musu balobi ote Grace à ça moi moke mingi n'importe quoi sur base de quoi vous dites ça bolo bango sur base de quoi Joël na Francis na moi sine bana ka combien d'années Francis à moi na 82 Joël a mukolo ya Moïse Joël a mukolo ya Moïse je crois bah plus ou moins 3 ans Moïse doit être dans les 85 ouais sur 85 t 4 sur 4 t 6 ana c'est à 84 t appelle le colo à 86 c'était âge à Moïse yangwana aza entre 84 et 85 âge à Moïse Mbi et tatu Joël aza moi à 82 yo to âge na loba na yango bomba na yango te moi c'est Joël aza moi na muki moi c'est Joël aza âge nini tant babala na ki azaki soki na 20 soki 25 ans soki 24 to bandeko yoka entre 24 et 26 ans na 4 wana aleka ki yango te ta babala ni donc Joël a plus de 40 ans actuellement et 41 ans donc il va 42 ans moi si n'est à moins de 30 ans moi si n'a moins de 30 ans bah aux en écart plus ou moins 15 ans à peu près Moïse Mbi est sur à moins 84 ans il a moins de 40 ans a 38 ans Grâce et na utopé Sabino Mbula na elle doit il faut dans les plus ou moins 25 ans siko kimukolo nini yango bolingo bo bambela Moïse kitata nini kikoko nini bolibo bambela Moïse OK akoba la grâce c'était franchement des fois les Congolais vous devez arrêter batumsu bazanga mambrolo ba mutumsu akobi
Lobi naseki na kanga bafandi bakongole baproblème bitu moto moko akomi alobi Moïse Mbi aza grand frère à Grâce akoki jamais kolinga Grâce parce que Grâce a petite elobi ata mwana mobali moko alobi na tata nini na mama nini tata bandeko ya makila te bandeko lakai kindeko relation nzambe apekisi bato bakobala te eza relation ya bandeko ya makila babenge yango inceste skombi ye moluba Grâce aza soki kutino aza soki ekolo nini nayebi te bato mosusu balobaka o aza regressado aza angolais bamosusu je sais pas trop soki mpe mokongo soki moto awapi soki encore baa bandeko n'importe quoi o a petite sœur na allez arrêter donc c'est ça moi personnellement soki eza ya solo en tout cas naobeta maboko naobeta mpenza maboko nzambe apambola bango abongela bango esimba esimba quoi esimba ka nde nauti koloba ke esimba couple kitoko couple kitoko mwasi mosali na nzambe bo je ne dis pas forcément que bacouple basali na nzambe nde eza meilleur ou encore soki mosali na nzambe il faut balaka non eza juste nde tolobaka compatibilité ah oui mobali ateyaka mwasi ateyaka maloba nzambe bango nyonso bachrétien boya te kokoma na bacommentaire kuna bacouple bachrétien bapanzanaka misusu bayokanaka te misusu baswana bobima na contexte te il faut savoir faire la part des choses nde problème tobomaka nango na bacongolais yango na les gens ont toujours des choses à dire bato balinga toujours kocontredire makambo nayebaka te mpo wa nini pardon un moment so eloko oza bien tolobelaka likambo wana na contexte na yango so mpe eza mabe tolobela yango ka na contexte na yango ya mabe wana tomélangeaka te s'il vous plaît parce que kongola azanga ya makambo te soki esepelisi yo te zap ou encore passe c'est tout à fait normal moto azala na opinion na ye oza obligé te oaccepte makambo nyonso bato balobaka to basalaka to mpe oapprécier sauf que respectaka mpe baopinion bato mosusu ça s'appelle la tolérance ok donc na bandaki koloba en tout cas mpo na nga kitoko makasi moto na nzambe na moto na nzambe soki papa aza te mama atei so mama aza te papa atei toyebi kutino azali na boloko soki mwasi na azalaki oyo azalaki te bandeko nde armée de victoire ekangama me mwasi nde moto avandisa ye masolo asimba ye ntina nde mobali abima akuta masolo dans les bons donc lelo bakolisi mwana bonkati na makambo ya nzambe azomérite mie so abali mpe moto ya nzambe kozala bien na bandaki koloba na bosanaki kosisa likambo na bandaki koloba ya émission oyo esalaka plus de 1000 vues émission ya liboso esala 1000 vues na chaîne na ngai ezalaki émission ya Grâce Coutinho na Francis Joël en fait nini elekaki ntango Joël abali mwasi na ye kaka nde bakongolais toyebi tolobaka bato balobi ke non atafuni Grâce alelele mwana bato ya Coutinho après bongo abokisaki kobala mondele eza baspéculation etambolaki tosalelaki yango mpe émission tolobaki ke relation nyonso te eabutisaka na mariage soki Grâce azalaki likango ya Joël bandeko bolimisanga mpo na terme wana nayebi ke ezala kitoko te ezala propre te me toloba yango bongo parce que babalanaki te kisheri na lingala ezaki makango moya mosu akolobela yango eza te parce que bazalaki officiellement bafiancé te totikela komona ngo na net te to na famille ya Coutinho bapiblie balobi ke Joël azalaka beau fils na biso non donc ce qui fait dire soki eza makambo ezalaki ya solo donc tokobenga yango ke likango so bazalaki bamakango Joël na Grâce bamikolo ti baadulte Joël aadulte Grâce aadulte donc ezalaki consentement na bango mibale soki mpe bapakutanaki eza kaka makambo na bango etali biso te eke esimbaki te sikoyo ya biso nini ou encore tokoblame Joël na nini eya makambo ya masolo ezalaka donc relation nyonso te abutisaka na mariage bolingani mwasi na mobali bible ezoloba bato mibale so bayokani te batambola elongo te soki esimbi gloire de soki esimbi te bokaboni donc ezalaki sujet ya mwa bino boyebi bakongole ndenge tozalaka bato balobaki yango tosalaka mpe émission émission etalamaka fort etalamaka bon boye nde et puis après ya bato mosusu mpe bafinga babikolo mingi babandaki kofinga baotomboka me bino pourquoi borespectaka bahomme de Dieu les Congolais vous ne respectez pas vous respectez les hommes de Dieu pourquoi en fait basilikaki ndenge na affichaki Joël
Et surtout ndenge nalobai mambo grâce natiaki photo na ye na grâce pendant kazali déjà marié na mondele na ye. Bon, bien que bacomprene ye langue te, je sais pas, on dirait na meka kosala rectifier émission mosusu mpona meka kobongisa bo, je sais plus, parce que boumeli ça date déjà depuis d'un an. Et voilà, Joël je crois balaki na début année passée son na bosani te ba 1 an et demi yango. Donc na mokuse lisolo eza yango. Donc grâce heureusement naluka na s'informer bandeko ba réseaux sociaux ebeta bato mabaku ndeko mo asali émission ya alobi ke Moïse azobala Enisi nga milobeli Moïse mbanda ya Olivier Kalabasi nzoka nde eza Enisi te eza grâce bon nga moko ta nalandi o nga alobi asali confondre to ndenge nini parce que et cause à la grâce parce que grâce moto abala te Enisi auti ko divorcer il y a même pas 1 an awa ou encore ça fait plus ou moins 1 an sikoyo Moïse akebala nde nini ka boye kolobisa toile et puis nalobi oke nalandeli nde na komona keno eza Enisi te eza grâce donc Enisi a grande sœur ya grâce oyo azalaki mwasi ya Olivier Kalabasi libala ekutaki kokufa année passée. Bref les amis, c'était ça ya moke tozalaki nango mpona lelo libala ya Moïse Mbiye ou encore Moïse Mbiye en couple na grâce Emi Koutino. Spéculation ezotambola soki eza ya solo biso tosouhaite bango ba bonheur ba bonne chance ba bonne chose parce que en tout cas eza eloko ya kitoko ya malamu ya bien. Et moi personnellement en tout cas naleli nasepeli nango j'appuie soki libala ezalaka likambo ya lisolo en tout cas tokobetele mpenza kope koake ya momo Zoai petite. Nalinga Moïse, nalinga grâce, baba Congolo, baosa ferta mboka, na bandenge moko boye. Que Dieu vous bénisse, moi c'est la grande dame, mais soyez un banal liboso en tout cas aux angisa kotike biso moi libonete. Moi like moi commentaire, panza message, panza vidéo, tout ça la émission me cousse pour na ozobino ta mingite et mais néanmoins to pesa ba conseil bien. Donc pour na yo oyo na nozu molongani te na souhaite ba bonne chance tant que pe manabu moïsali c'est possible c'est encore possible dit la Bible car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort wana no lenge ya 30 ans ndambo ya dans cet 40 ans ndambo Marie-Laure yona zuizemeti Marie-Laure na jinen Marie-Laure mokolo Marie-Laure de série 7 malgré le bien à 35 ans ya alors nous atinyo so babenga ya alors na ba Karine mokonzi babenga ya alors Karine na jinen. Donc, la trotte, c'est encore possible. Nous avons beaucoup de choses à mobile bien, nous avons beaucoup de choses à moi c'est bien pour ces là. Et puis, ménopause, oui, mais avec Dieu tout est possible. Au bout de ça va 50 ans, na bango, on a tout ça trop. Ah oui, 50 ans, mais c'est belé. Si on a 60, 70, bongo, yo, 40, ma chérie. Obala ya obota nzamba zali. À plus, que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous massivement si vous déjà de Mafuta Sika, moi c'est la grande dame. Avec un grand G, moi l'abonné, moi like mon commentaire et surtout activez la cloche pour ne rien rater. So activez la cloche à chaque fois, toujours côté émission. Yo zo zombalamo notification, zo permettre au côté embalamo Hollanda émission. Donc chaîne o ezali pour na ko pesa bino ba conseil et ko pesa bino ba sango ya marmion sozo leka et surtout kati na bonzambe do bonzambe na bonzambe matonga te mafinga te buzoba te mambo zanga tina te bololisme te to ça mambo vraiment na ba norme to ba to kobeta mabako ezalaka nango mene ya moins to me ko bunda mambo ezala dans les bons et surtout to sepelisa bino bato bo se respectaka. Que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir. Bye. Très élogieux. Très, très élogieux. Et aujourd'hui, nous sommes bénis de la voir ici dans l'armée de victoire. Il a plusieurs casquettes. Il est pasteur, musicien. Il fait partie de nos plus belles voix masculines de la RDC. Il est écrivain. Donc c'est vraiment une bénédiction.
Lorsqu'on entend des Yeswazali Awa, on pense à lui. Il y a tellement de chansons. Je disais à maman dans la voiture, il faut que tu apprennes toutes ces chansons-là. Lorsqu'on entend Nabimi Molongi, on pense à lui. Lorsqu'on entend au mérité, on pense à lui. Et aujourd'hui, Dieu l'a pris de loin pour venir nous bénir ici dans le Pasteur Moïse Mbie. Pendant qu'il est en train d'avancer, est-ce que l'église de Dieu peut faire un tonnerre d'applaudissements? Non, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien. Fais-le encore bien, encore. Voilà. Soyez bénis. Je suis Nazane Semobingi Yako Ya Awalelo et armée de victoire et Sali Ndako Bonangai. Dans quel sens? Vous savez, Nanazali, élève, il y a Institut Timothée. Il y a un moment où le lingala basango boye to fier gaga. Pardon. Ma bête ne grandi au Congo, boni pe boye ko papa. Nakati. Lingala bien passé Moïse et sepel sanate nakati pardon. Boni boye ko. Vous voyez ça? Ngai na découvrir onction et pas ya béni inte, na découvrir ngo et pas ya archibishop Potino Fernando. Bozinde, yosa ya biso ya bozinde. Bozinde, ite ya lelo, bozinde na ye. Ensemble on balance. Désolé pour les sons et l'image. Ça c'est ma chanson préférée, hein, Héros, c'est ma mère en fait. Ma meilleure chanson.
Ah, les bonnes choses ne durent jamais longtemps. C'est par ici qu'on va mettre fin. Ça m'est fini pour aujourd'hui. Abonnez-vous, ma foute Wapio.